Bonjour chers internautes, balandi tout ya 3W Congo Vibration, bato batika rabisote, bato bazalaka toujours scotché pour na Rolanda site oya kitoko, site oya pesara toujours l'actualité kitoko. Donc vous comprendre que na sa likolo nazo kitana se poto qui était à la fin na biso edingwe moto na ngenge. Tout ça na souci à makasi, il fait na biso sali 43 ans ya sport mais a eu médaille. Et puis palais na nengeza boye po biso to likolo donc na se fait pena palais pena na bigune na rolo baté na bambula o eleki kana na ninga Kinshasa va dindi moi c'est pai il moro pai bana pai et ça livre vraiment pas si attend que biso tout ça na Kinshasa biso ba pandisango yango ngai moro Jean-Cy Luonda autrement dit le beau garçon de la presse ngana Thierry Mombaya tubino photo kita to sola na vedi akomi mawa vedi akomi golela botara katcher azolela champion du Congo azolela. Pourquoi? Pour palene dindi donc palais pene dindi batole longwe pafme longwe dans maramute longwe poni ni maya matete et côté les na palais. Donc, il retour à perdre. Il y a un Jean-Cy Luonda. Kita, il y a rato solo là. Pour n'habiter son arrosa la ndengenini. Na sala ndengenini Jean-Cy, il y a kita to solo là. Donc, on a kita na se pour na kutana champion du Congo vedingwe. Binomo bomo na nenda kwe dindi. Et ça li passi. Blaise Belemo Bobo. Pamela Chibaka la baronne. Nabi ke bino boyoka ba SOSO. Na habité donc ngamo peseli nga pasi ton na moni ndaku ya vedingwe dindi. Ah Nathalie 43 ans ya sport va sali na Kinshasa. Sozaki na ba mikili place bino bozali Beric Mayoni. Ingez année mususu. Une année déjà ya sportif, muto sali une année na sport au monde moi palin. Moi, mais face à 43 ans, tu as les Sikazo Vanda, tu as la Marambe Komelie. Tu as dit que héritier minimbu, bakuka makamba boete, barosunga na bango. Bapati samba les mérode batini universel. Tu as dit que pour soutenir Fabrice Coco 3 fois garçon, un mec dans un corps de rêve. Vedi Ngwabiko Tika été. Kilo Yangando depuis Italie. Kilo Yangando vedi azolela aleli trop na kombo na yo abiso soutenir ye ça la bien Kilo Yangando et ça la bien ba King Zatule garde-robe ya Italie naibi ke soko zubila mana yo uzongisi yango ata na izini place basala ba biloko no la tarawana ba yochi ya mamoto ba rozong solo pe l'art wana go permettre vieux à ce moment ça kasima fait pena na posa moi ba ça kasima na bike ba fait na biso jisentingi ba depuis Allemagne na Zolanda famille ngangu ah Natasha ngangu na bike zoyoka ay dandi ngangu na bike ba uti vacances déjà bozongi Paris vedi ngozolela aleli vraiment na sakina hier et puis lelo n'habité fona kitanase pour tout développer mais boubé bousaki à loso Vedi Ngozolela. Abiso s'est manifesté au sala et bien grâce à Moussouamba. Grâce à Moussouamba, manifeste-toi la belle fille. Paola Choba, passeport rouge. Nabi que place Bosali. Et au sala bien. Jojo caresse les cornichons. Nabi que place Bosali depuis BX, depuis Belgique, aux Oyoka. Jojo caresse les cornichons. Vedi Ngozolela. Atigalara na bino ba Simplice Casanova manifeste-toi vedia na posa mon sac à ciment mon barre de fer pour ça la bien Michokito l'original solo là-bas solo là okande yo lobaka iko ça la bien Esther Lando iko ça la vraie ba Laetitia Pingila Vedingo vraiment zolela qui peut na passer na mutema
baroboka yembe nayebi ke bino bokokaka boye te SOS vraiment komela bino ekosala bien batati muteta les pétroliers Eric Mayoni Serge Mpava Prince de Paris nayebi ke yo so botie moi quelque chose na le vent de la richesse Didier Moussoumar ekosala vrai Didier Moussoumar wana ve na yo ve dingwe j'aime image wana ve na bino nickel Moussoumar la famille vraiment famille ezana ba parisien belé le roi famille Moussoumar ezate nayebi ke bino so bo simi makambo masole simbaka Cardozo fashion leader nayebi ke tâche ngo se manifester te cela veut dire à moi quelque chose à comprendre que Masole a bien parti samba les Mérode Ben Dolce festival ya Bilamba sur sali manger au sala vrai Aimé Boubé Boussaki à l'osso Glodimba qui soldat Makasi chef de guerre manifeste tout au sala peka vrai na nengagé Chico Monokaka manifeste toi veut dire zolela Aimé Boubé Boussaki à l'osso Alain Kasai na biga bino bozara Alain Kasai Aimé Boubé Bou héritier Minimbu nayebi ke bino wana so bovandeli likambu esalaka vrai Thierry Mombaya to kitano et pas veille pas champion to solana champion osala bien ouais. Maman Olive, talanga imwana nolina zolala, talanda kubatole zate na chakabashi. Kona lala mbule betake bebisi nganda kunyoso. Bokoyi ko sunga ngaite. Oza ko sunga bana nyoso e bongo ngai lingwe. Ngo sunga ngaite mama. Sali sanga mabenga ngai na biro to surola. Talingi ba cameraman ba sungai. Lelo sogera ndako na ngai mbule beti okufanda wapi. Uzala kali banda. Nambulo kopona ko kima na mbanga je suis pas na ngal sur te fait monnaie le bola kai na sali 43 ans na sport na bandi tango première république kino lelo dans sa sport kaka na sengina bino ba posi posuna ngai na wana exaki ministre sport tokota na malamu tokota na dialogue pour dialogue ne muto ko bokisa biso makambo nyonso mo wana sengi bino pardon mama utika ngai te posuna ngai ndenge ko na kokite nga mwana binda kokite ndamu registre pesenga na bakombo na mutaki yango na sombi batolo oyo moni oyo na papene otia donc oyo bana yibutonga na katani na sengi gouvernement tout ça dialogue mbangu omeka kusunga ngai naza suna moi soki
mbule beti bana ba mosusu ngai papa epai mosusu nasali sikoyo abandon de famille article na biso ya code de famille elobi ndenge wana te tani nazali kominyo kama oyo nyonso tomoni bimisi bilanga oyo donc moto akosunga ngai azali te mwa ndambo ministre apisaki ngai tani nasombi batole na timwa parti oyo me nakoki te nakatani mama Olive naza kolela epai na yo nga mwana na yo nazali kolela me lokamwa yosunga ngai mbula kutu chance kutu mbula mikolo eza kobeta te so mbula ebeti nakende kobomba ne pa bavoisin naza na moyen ya kosala te velede lokola nga soki bapaya bauti bakosaki edingwe aza malamu na kata mboka nzoka nde bazokipe ngai te bazotala ngaka motu moko pamba nasengi na bino nakolela epai bato mosusu te nazolela epai ya papa Obe Minako premier ministre Matata Mpoi mama Kabila papa président boluka mwaye bosunga ngai surtout premier ministre soki na ina sengo audience pa na yo nakokota te parce que balobi nini okota te nakende kosenga audience pa ya motu boyo okokota nakoma barecours bapesi bamama batekaka nguba bakomi kotekela ngo nguba donc mayele esili ngai mpe nasala natangaka elasi mingi te nakosala nini mwa moke soki nazwi ndenge nalobi na bino ke tala jo na likolo tala na likolo ndenge batole wana moni nati wana ministre sport moto apesi nga mwa ndambo papa bosunga ngai naza kosala nyonso mpona kotombola lokumba mboka me naza kozwa re combien nakolisaka na trésor public me lelo boza koyebanga te bozomona nga moto moko pamba mwasi pa mosusu ngai pa mosusu nasali abandon de famille mama Kabila ozali kopesa bato balopango bandako epuruko kotala ngai nayali mwana na yo ngai nayelaka congolais obi na congolais te luka mwa yibosunga ngai nazwa pe honneur naza kotia pe partout naza kotia pe bato public ezo koyokela ngai tani na uto bouger Kinshasa ba médaille ata médaille ya pamba mama okokoba na papa te kapesa edingwa ata médaille ya pamba bopesa ngai nasali mingi na kati ya sport oyo 43 ans na sport okaka moko ya catch mama bosunga ngai bodekore ngai mpe nani bosalisa ngai ndako nayala mpe na esengo lokola bato nyonso to bazalaka na esengo omwa ndako omoni bapliko omoni ekomi bilanga awa po nakatani naza na moyesu te nakatani naza na moyesu te soki mwa ministre apesaki nga mbongo te nde mwa ete omoni kuna batole te awa mwa batole apesaki ngai na paveni kosomba mama bosunga ngai Obe Minako premier ministre Matata Mpoi boluka mwa bosunga ngai ndeko na bino edingwe nakomi na suka naza moyesu soki mopaya ye akolobani me vrai tomonaka monene na kati ya mboka tala ndenge aza kovanda bakoseka kaka biso bakoseka gouvernement boluka mwa bosunga ngai nali mwana mboka nali mopaya te nali mwana mboka nasengi na bino yango wana kaka naloba mingi te mpo mai ya miso elingo bima ngai mwai naloba ezali Chers internautes, Minomo Boyoki, champion du Congo, champion Kouissa Batandenge na Ndenge, Botala Mboule Beti, champion na place Ola la te, Mame Pai, Bane Pai. Bino bato bomesana na ba kopesa pesa mo bato wana balar, ezala bien Botala champion Leli, ndako za nsea, Maekoti edinisi pena ndako, do ba kiti kutu koloba kutu te ba mbeto epai makamnyo se pai. Ba konza mboka biso ya Kinshasa ndevi ya lobby bopesa ba artiste ba médaille ya zu médaille te mais 43 ans ya boulot oyo donc 43 ans les a pour robota mwana pas koli mwana pas comme mes parents sali makambe belé moi reconnaissance wana pesa la bien champion na habité au lobby déjà sikopo na bandeko baza na poto ba fanatique na yo bana na yo au format bato ba yebio pour jamais champion revendre les sigabo la normalité sozaki na ba mboka ba paya un champion kutu azuga champion ra mbala moko mabumu na ba villa makamebele ya bima ba champion ya bane belé metala na minute bana bana ndaku te mama za mpanzi tala yesko atikali dans la minute so mbule beti via poli botala les athées loko zate na habité vedi sorolo na repression nangana ye ba iskena lip nda congolais ya solo to na congolais te
pour baza ko décorer ba congolais mais ngalo kona mopaya mai ba décorer ngai ezalité alors na ko senga na ba konzi mais ka tala kana ngai bayi bana pendant mikolo belinga na salle de sport tale na zanga le risque ko fanda sur le mopaya lobi toke na RDC to no visiter pas et dingba fandaka au moins bien qu'elle sonne na ba paya soni makasa wani ah mais mutu tokumisaka na ba pays étranger to akuta et dingwa za niveau to ko sa ke dingwa za ba villa za ba nini ore kelo ko mokote na ko senga na parlement ko me ko chana dossier na la table na botela likambo na ngai boye banenge koke malamu to kota na dialogue pour dialogue ne mutu ko bongisa makambo na ngai ngape na liya sima dialogue kwa na yibike na sima dialogue ba ko tela makambo na ngai ba bongisa ngo malamu tane na zali kolala bato bele baza ba idole na yo lelo be koma na coiffe na ezaleli bato bele ba koma ba idole no pesa soza kina ba mboka bapaya po biso neto yebi makambo nezalaka une fois mutabimi champion du monde comme millionnaire mais ce côté là 43 ans ya sport ya catch na catch à Kinshasa et puis abima balibanda zonga to ebite poso to bito lo ba trop et komiga makambo internet so bolando bana tout ya poto Angola monde entier na habité parce que tout tiki na gouvernement bato peut-être bako soutenir yo na moi quelque chose pour moi briquer kubakisama moi ciment moi barre de fer na habité au lobby et puis aussi bon peu numéro de téléphone en tout cas na souci makasi na yebakate qu'est-ce que ngai dingwe na ka congolais RDC ou bien na la campagne na la mbokate na botami na hôpital mama ye hein na koli awa na matete mais le président de katamba mais au moins au taille kolembe sport na kota hôpital ba diaspora ngai ko sunga ngai mwa moke mais na ko senga na ba diaspora bomeka ko sunga ngai lisusu gouvernement pe etia maboko pona ngai na senga tout mama Olive loki ko zala banda ko ebeli ko zo pesa bato e boko ngai mwana na moka ko zo kipeka pona nini mama bombi ngai 9 kata di boko ozo tika ngai ne kambote to tala ka nzamba ko tinga to ba weto sala alors no isa pe bana mboka bokipe oyo edingwe asala di kontingi on a sala ka kola ring les spectacles na sala pona ko sepeli sabato na zana 3 sortes ya edingwe na famille edingwe na ba camarade edingwe likola ring edingwe ya ring ekoyena ndakote edingwe ya camarade ekokene na ring te kokene ndakote edingwe ndako ekotikala ya ndako na sengi bino bomeka na bosunga ngai tanding na likola la ça ne va pas na sa patron na ba kombana moyena ngai moko na sengi na président ameka na pe ko yeba apesa ngata mwa souvenir pona yeba nini ke wina laki mwana ya mboka basungi ngai na likambutel moi c'est azola pas mosusu ngai nazola pas mosusu tande na komi hein ozomwa kutu na li marié ta loboko na ndenge eza na bague loboko eza na bague ngo baki na li marié dans la daba norme nyoso na jomo moi c'était que na jomo na bato na li mota makasi na botu na famille ya ko fana bana non na sala ba norme nyoso ya libala to balana religieux coutumier mais pourquoi boko ndimanga ite ono sozo sala izokende kana mai libiso na kufi ale boyiringa inini ke to sala fete ya edingo to ma bakaze to le la palais du peuple bolo tu boko kundanga ina métropole na métropole mais bosani musala moko te e bongenga imoko na mona passe ona li komona na sengi bino bomeka kusunga ngai papa mama Olive mama président boya mbangai na limwana na bino atana zanya liboma meluko ya mbangai kaka tusolo na peso ba passe na ngai za liwapi so lelo kumlelo moyibi partout na monde ba banini ke vedette moko na stade na RDC akoma colonaire akoma moyibi meri grasoni na bino na ko iko sale yango te soki na kolia mabele nalia mabele soki na kolia nini navanda ndenge na kaka tanto 3 jours naza madame nanga akende wenzete mais tovandi ndenge na kaka place na kobeta porte ezali te papa journaliste merci mingi na motuna oyo kosala mpona ngai nasengi ba diaspora boyamba ngai boyeba oyo bokosala premier ministre
ato kalingala te me luka interprète moko ocha na biro na yo abana ko explique ayo karazaki na yo kaka te na lobi kaka tamu soro kate aluka interprète moko na ingala ayebisa ye papa président soko po kalingala te joie interprète moko ocha wana na fongoli bino miso nzamba zali ko sala tranda kuna ndenge komi nazali esika ya kolala te ozopesa bato mingi bandako ozamba bapango ebele mengazo nazo kufaka ndengo merci so nzamba tangama ke ko la ndenge na yaka e ko marcher ndenge na mena liga rasir olongolanga na passe nazali merci papa journaliste merci champion Edingo bino moboyo qui ça fait mal au cœur dans ça linga pena passi na talera 43 ans Jacob oyo ya boulot ebele ku basali ba ina neza na mutu mso yiga lelo j'ai fongami bon tasali 43 ans aboti bana baza mikolo Pamakidi Babazali, de Jésus, donc baza vraiment belé. 43 ans boulot oyo. Car vazotamola makolo, car rezate, palais en surtout ba commune net wana ba matete ba kota ba maya matete donc une fambu le beti ya makasi donc ma panga rande langila toujours balobaka donc bino bato bosungara batu ba Eric Mayoni ba Blaise Mobobo Zebele patron ba j'aime image yo to yebi ovie na yo ya vitamine oyebi ovie na yo musumar donc ezala bien usalika butamu lo moko bofeso matamo saka ciment moi ba kayas pour moi ndako mata osala bien ba diaspora tout bato bolingaka champion du Congo bato tout ezata bato bo sepela la bino te na masala rabino mo boyebi abia trois sorties edingwe ndako edingwe ya ba master edingwe ring tellement bino bomona trop ya ring beaucoup de sana nenga ndako te beaucoup de sana nenga ki amitié te bazana mutema kosunga asunga oya koyokela mawa asunginga soki pa oyokela mawa te nasuna mikolo mingi te le pe na oyi kokufali kamutela tika bana batikala ndenge na kama ye kosala pasi mingi mpona bakonzi ya mboka so na kino kwanda ba États-Unis ba ilk nde bazo milliardaire mais bazo sauver bango mais na bango ozelaka nini edingwa kufa po bayelanga bakazi ya masanga toke kofete matanga ya edingwa mais ça rien mais na souhaité bino kaka chance malamu nzamba ibindinga na batela bino mais tolikana makambo papa za koloba tolikana dialogue ne moto ko chama comme sur la table oya boyi ko sala dialogue ayali contre dingwe oya linge dingwe andima mebi ba diaspora kuna tondi mano ko sala dialogue toka nini président zali ko bana biso sona jubilé ngamona oyena poto na ya to solo na bino boy bisangelo koni bolingi ataba yambaka ngai te awa matana ba journal na ba télévision na koloba bokoyo kelangai tolingi to sala dialogue total le kamoni président ko sala dialogue soka tindi soto kende ko yiba ko buka wandaka batu to ko yiko boya tam sa za maloba ki to kalingo yibisa biso mais toujours qui ma dialogue toujours qui ma donc to yiba mabe biso to sali tondi ma pena no moto na ça pour dialogue nali pour dialogue pour na yibiki na dialogue makamni ko bonga na yanga pe ko tana kati tu peux tali intérêt na yo ba diaspora mususu pe bien tali intérêt na ngati tali intérêt be sportif nyoso o ba na kata basket cyclisme nyoso na tina kati ba yeba biso pena mais souci ya ngai mono personnel parce que ba décorer ba ninga ngai dingwe atelo monter 43 ans de sport atelo comme côté ba gouvernement za ko changer bazobo sana komba edingwe pona nini mabeni na sa na bomanani na boyoka edingwe te ki o edingwe sali crime nano boyoka te eo edingwe sama la police nano boyoka te to nani mutu mo na la kasuri na ninga mo bolote papa jeunesse na banda sukira po moyena le basumira parce que e katinga ipema moyena le béate parce que maya Michel Ngobi Mangai na lingite gouvernement sa poignarder ngana sima mo Congo mais na robasoni bino mo boyo qui sont internautes champion le big gouvernement a poignardé na sima mo Congo et me boube busaki aloso yo sungaka donc sunga vedi na moi ça que ciment na moi yebika ndenge zalaka ekosala bien donc na yebika base mobimba bana tout ya Londres bana tout ya Paris Angola donc partout dans le monde champion d'Ingoye 43 ans ya Masolo et puis toujours champion donc so bo sepeli na émission oyo bo contacter to binene ni Masolo Salema benga vedi abi ya ring ya ndaku ya amitié donc so Monique
SOS ekomeli bino bobenga et ça bien. Donc merci beaucoup. Merci champion. Merci pour journaliste, merci.